ngala lobango vinanga eza bilamba. Bilamba au moins petit senga na bimiserango bambongo. Président ya groupe ya maison mais na doki sa mutu. De tous les façons, na pesi e combo. Salazo Diazo, Ziamina, Ziba Kaka, tous les sapeurs be bango, bozan école ya nzongoniste. Mama nangaye, ngai kutu. Déjà na Simba, na yebisa no pe na zo yebisa bino. Naza na contrat ya biloko na Simba. Tina 2033. Mais naza okende renouveler susu wapi. Na Benin, Cotonou, 5 ans. Lelo neti mwana Gombe ou mwana Matonge ou mwana Bandal. Alors expliquez-moi nga banine parce que ngaba même ce que yo habité na kin oti kobima meilleure commune na makambo bilamba. Amerika ni muzuri sana. Je marche avec des immeubles avec étages na bakati 4 na bakati 7 na njit. Même bana kin oya zana tembenanga. Aya na kodokise, je répète, na leki mon na tena bilamba. Kodokisa elakisi nini Didenzo? Mutu leki nango baby mutu. Mutu memba soigner yo. Oko bongate. Oko tika na baseke mais malé nous allons molimo tembe. On explique ndeni. Viens nga kulutu nanga le général de forme matumona. Naza ko pesa yo message. Yo muto yela kabiso les fonds millionnaires, les moins puissants de Nairobi. Tika na dokisa ye. Na matise na tukutuku. Viens nga, je répète, le général de forme tout le monde. Ceux qui ont Kotikaka, Makambu, Yanga, na les fonds millionnaires, les moins puissants de Nairobi, Narodo Kisayo, Oya Golinga Kende classe, a Kende classe, Eza Makambu Naye, Oya Golinga, a comme saper, ah, Banderonanga, Wana vraiment, bon mekate, parce que Makambu Bilambo, Moni, Biso déjà, to Simbelango Bakisi, Oya ko mekabo comme à niveau na biso odoki mutu après oselumuki et comme mindondo Amerika ni muzuri sana. Je marche avec des immeubles avec étages na bakati 4 na bakati 7 na njit akitise la ya amatakali alia kangulu ta meli supangulu. Les messieurs président ya wenge musique à maison mais il me doit mais c'est le président na yebisa ki okokweya na sali tout. Dieu merci, ndenge héritier accueilli. Ba musicien tout bako kende. Ngala contribuer à 50% pour le départ. Héritier, wenge musique à maison mais edoka akitise la ya amatakali akitise la ya amatakali netinga pena lelo nazo mbongo na ngana pesa bino ba musicien. Bomikosi akitise la ya amatakali. Alors, fidèle ami internaute, fidèle ami téléspectateur, comme je l'avais annoncé au début de cette émission, par hasard, moi j'étais en train de me promener bien sûr avec Ranger Smith. Hein, bah oui, Ranger Smith, ça dit le réalisateur star, les réalisateurs prêtres, Ranger Smith. Par surprise, en tout cas, te surprendre, Moutoumoro Boy, oh, Bozomo Labiso tout à l'heure, Naye. Ça dit Didier Nzongo, qui n'est même plus à présenter. Didier Nzongo, oh, bino nyonso boyebi, oh, pe ebele pe boyebi te, oh, lelo pe to linga to yeba lisusu azanani, asalara nini. Didier Nzongo, oh, a défendre bilamba. Est-ce que ezali malamu ko défendre lamba? Pona nini ko défendre lamba? Ko défendre lamba ngo ememela Didier Nzongo nini? Parce que lelo ba sapeur entre guillemets ba komi ebele. C'est quoi la sape au fait? C'est quoi être sapeur? Qui peut être sapeur? Qui ne peut pas l'être? Ma question est sur l'autre, sur la Didier Nzongo. Ah, mais qu'un peu expliquer biso en long et en large. Et puis, actualité pédarati à monde musical, parce que vous le savez bien, hier Azali Moutou, musique et bimisa, musique et ça là qui est baye. Donc, toro brossé pe actualité musicale, n'engezala rara. Départ héritier Watana Bena maison mère, conflit entre Papa Wemba et Koffi Olomide, conflit entre Jibem Piana et Koffi Olomide, tout cela Torolo Bayango narrate émission oh bien sûr avec Marlène Kassanga leader baba bien un mouvement leader Azara Moko hein Marlène Kassanga leader en direct à Tour Eiffel na Siboro Mona tous vraiment c'est à Tour Eiffel quoi n'engezala ra ça dit mo e bimi pote combien lengi quoi moi et bimi balobi poto et komi elengi ya osambeza te quoi Ranger Smith. Alors oh Didier Nzongo. Bonjour Didier Nzongo. Bonjour Marlène Kassanga na 3W Congo leader en direct TV ya yemeye
les boss honorable Zachary Bababaswe. Na réalisation, il y a les grands réalisateurs du monde, Ranger Simite, Ranger Simite, Ranger Simite. Merci. Didé Nzongo question liboso dans otuna yo, ça dit to ça netinga na ebiote. Ça dit nga na ebi na yo te na monika tonton morazo leka ya propre ya bien à la tikitoko boy. Na bi tonton to ça l'émission te vraiment s'il te plaît. Siko tonton na eba yo ozanani, Didé Nzongo ozanani. Merci beaucoup vraiment Marlène Kassanga na www.congolider.com pour la question. Yobi nga nazali son excellence Didier Nzongo Mokonzi ngaba nga na sarate petit sena do kisaka. Avant la question, donc je me présente d'abord, c'est moi son excellence Didier Nzongo, papa na Aristote, papa na Brian, le père de ma plus belle fille qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise, son excellence Didier Nzongo, Mokonzi ngaba, Didier Nzongo, le roi de Yoji, Didier Nzongo, le roi de Ngaba, Didier Nzongo, Mbula Zomina Mitanu, Pobandi Mangana Yoji, Didier Nzongo, Tukumata, 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 Dolokolo, Luzingu, Matondo, Tukumata, Tukumata, Tukumata. Yakaba matisa yo kaka na tukutuku. Donc petit sœur nanga Marlène Kassanga na www.congolider.com kokatanga te na nyanguna hymne national nangai parce que ba japonaise na ba japonais yangaba balandaka star na bango na hymne national. On y va. Allez maman Luzolo bakanisa ki nako silae, bakanisa ki nako kweya Papa Nzongo lezi, omoni succès. Ya mwana na yo. Didier Nzongo, Mokonzi ngaba, le roi de Yoji, le roi de Ngaba. Botala esika bilenga yo jezongiye. Omoni esika bilenga yo jezongiye. Le kamikaze, Zefire Moulenvo. Yonde leader na masola Japan na Switzerland Zefire Moulenvo le kamikaze na masola Japan na Switzerland tukumata 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 Dolokolo Luzingu Matondo tukumata 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 yakaba matisa yo kaka na tukutuku Nzambe Nzambe ndeka na lobaka l'Éternel le plus puissant du monde Zefire Moulenvo le kamikaze na masola Japan na Switzerland tukumata 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 yakaba matisa yo kaka na tukutuku ngaba c'est Japon vive Solka vive la RDC merci. Oh ma musicien. Donc merci studio. Donc merci beaucoup Marlène Kassanga. Omoni nde na efsaki on bandenga na saranarate. Na ngai on a se présenter va beta hymne national na ngai na kamuniango. Donc petit sœur moninga makambo ba studio soki na bina sala na kota studio petit sœur na kokota pe ekosimba na sala ba cri ebele. En plus ça va na question. Ba collègue nanga ba artiste et musicien. Na yebisi bino na pesi bino obligation il faut bo dédicace ngai na album na bino tout les obligations parce que boza ba collègue ba artiste musicien nganaza artiste sapeur. Didé Nzongo ozanani jusque là na no répondre quand la question na tuna kiote s'il te plaît. Ozali na Didé Nzongo azanani to mona retro olekana na ba télévision na nzela internet ngala lingi na eba lelo Didé Nzongo ozalaka nani osalaka musala nini oza professeur je sais pas moi oza médecin oza homme d'affaires oza commissionnaire oza nani Didé Nzongo. Donc merci beaucoup pour la question. Pour la question d'abord je commence Dolokolo Luzingu Matondo na mes des amis les plus célèbres de Bruxelles, Massananga, Patrick, Fortis, Bank,
nzimbu na misolo masa nanga Undertaker. Ok, ma question là, Diden Zongo pardon. Undertaker. Diden Zongo azanan. Poutou. Ozanan. La question. Ngai Nazali, son excellence Didier Nzongo Mokonzi Yangaba, l'artiste sapeur le plus dangereux du monde. Na l'équipe a sapeur tout, ya monde. Tant on a zolo bana monde, ezaka kate poto. Donc monde momba. Je répète, nga son excellence Didier Nzongo Mokonzi Yangaba, je suis l'artiste sapeur le plus dangereux du monde. Nado Kisaka. Merci. Quand tu dis l'artiste sapeur et l'accès, quand tu dis l'artiste sapeur, ça veut dire quoi? Essaie un peu de nous expliciter ça, l'artiste sapeur et l'accès. Artiste sapeur ezali nazonga ndenge na yebisaki yo na uta koloba artiste musicien baza ba collègue nangai na cadre nini bango bazosala musique ezali art. Tant on a dit naza artiste sapeur parce que c'est moi qui a fait rentrer sap et comme aneti art. Les longs betervi nanga na le carpeti se nanga Marlène Kasanga be mission nanga ezake me na bana na ba couple na sala ba krebele ba kakaboye ba kodoka ba kibokolo ba madimba ba tuvi kasendiko kasidiata umona difficulté pour lever ta jambe yango na mibenga sapeur. En plus, tant on a bien les artistes sapeur parce que idéologie y a interview. C'est moi qui a commencé. Na l'équipe monde na bilamba, makam na lobby, sapeur nyonso, ya monde. Oya sepelité. Aya, na rodo ki ça y est. D'accord. Tuku. Merci. D'accord, Diden Zongo. Oleki ba sapeur nyonso, oleki ba sapeur nyonso na rolata, oya roya odo ki ça y est. Mais qu'un peu qu'on expliquer biso parce que tout à l'heure awa aussi qu'on s'est présenté tout à l'heure au lobby aux amo konzangaba mokonzangaba ngo c'est vrai to ka baboara Diden Nzongo mokonzangaba ozara bourgmestre ngaba ozali n'habité commissaire des zones bourgmestre ngaba monsieur le maire yangaba ozara tango Diden Nzongo mokonzangaba to ka pe ba emba Diden Nzongo mokonzangaba yango mokonzangaba ngo ozara nena ngaba ka ya commune biso ya ngaba ozana na Kinshasa ozara bourgmestre ngaba ozara monsieur le maire yangaba ozara conseiller communal yangaba je sais pas moi pour oza mokonzi yangaba. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, je répète, Marlène Kasanga. En direct, na direct TV, Yayeme, honorable Zakari Bababaswe. Na 3W, Congo Leader.com. Na réalisation, Yayeme, Ranger Simite, Kibokolo. Na na question, Marlène. Ngai, Nazali. Oki manga, poussa pemé. Mais nada ko banga petit mais allez yo kanga pe makudo ki sangate to yebanite bona zonga. Donc Nazali mwana ya papa Nzongolezi na mama Luzolo na botami na Kianza numéro 44 banangaba bayebi yo yebi na bepok ba père na biso lelo atebi no asombi lopango ateki ti ayaki ko sombela biso lopango mususu ya famille na Manzengele numéro 2 mwana na commune pardon ya Makala. C'est pas dit soki tolongwaki place na botama tokomi nanga mo Makala naza mwa Makala non pona memo mulaite. Donc je suis né Ngaba, Nazali mwana Ngaba, c'est moi qui a valorisé Ngaba, c'est moi qui a fait aujourd'hui petit C au Yébina mais ce que l'on dit mangai public et koloba tosali maçon. O valoriser Ngaba na nini? Otongi banzela na Ngaba, o je sais pas moi, otongi ba McDo na kata Ngaba, o che ba KFC na Ngaba, o sali nini na Ngaba? Merci beaucoup Marlène Kasanga. Omoni befort ngai na sala nangaba. Donc nayebi ba confiance, amour, volonté na 2016 soki banangaba ba soutenir ngai parce que na kozala candidat na commune Yangaba pona bima bourgmestre. Mais à part wana oza candidat na neni parce que année prochaine clôture il y a dépôt ya ba candidature ya bourgmestre et c'est et si les lobby na Kinshasa na koki koloba ba jour ba mois ba date heure ya clôture ya ba candidature te na cadre ya secret professionnel. Je te promets ma petite sœur, na 2016, na kozala candidat pona bima bourgmestre
na commune ya Ngaba. En tout cas naza si bako voter nga nazonga tel avantage naza nango naza dia na lopango na Ngaba avantage nanga naza na lopango na Ngaba donc bana Ngaba na 2016 soki bo voter son excellence Didier Nzongo mokonzi ya Ngaba papa na Aristote Yabouba papa na Brian le père de ma plus belle fille qui porte le nom de ma mère, la charmante Louise. Ceux qui vont voter ngaï, Narotela Bino, McDo, Quick, KFC, mais projet Liboso, Narotela Bino, boutique Ayoji, Nangaba, chemise les moins chères, Ekobanda, na $7,000. Merci. Banangaba, Obana Poto Wazana Kinshasa, Didier Nzongo lobby. Azo postulé na poste ya bourgmestre Ngaba ce bo voter nga rantaka lo bataki akotonga banzela potore ke libulu manzengele ezonga nango lisusu mais alobi ce bo voter o tia bino ba McDo ba KFC la Ngaba na boutique Ayoji 7,000 na $7,000. OK, d'accord. Alors Didier Nzongo yolobela mingi bilamba na ebité bon Olobi au touché sujet mot très capital aux autres postulés bourgmestre Ngaba mais on a trop solango au moment opportun to solango les lotés tangu campagne ko banda parce que campagne na ne bandité tangu gouvernement o ezana mboka na Kinshasa na Congo ba ko fixer date ya campagne to yambo sous émission pour pesa biso ba projet de société na yo projet o zanango à part ba McDonald's boutique Ayoji projet zanango pona bana Ngaba ba voter yo lelo to zana nuana te to zana ba rolata Didier Nzongo olobela olekara na banzela télévision pona olobela kara elamba. Et là on dit ne sala que yo olekara na TV kara pona olobela elamba. Est-ce que elamba fera ba lobelango? Donc merci beaucoup Marlène. Ça va s'il te plaît. Merci beaucoup Marlène Kassanga. La réalisation, il y a les grands meilleurs joueurs, pardon, il y a les grands réalisateurs du monde, je répète, Ranger Simite, Kibokolo, destination côté Amadimba. D'ailleurs la question. Marlène Kassanga na yebite soki ba mutu makasi soki ba tembe. Na utaki ko yebisa yo. Nazali artiste sapé le plus dangereux du monde. Petit c'est, ngala doki saka. Même yo, na ko yiko doki sayo. Mais moi la doki so. Doksana, bon doksanga. Roger Smith, a doksangai. Doksanga, bon doksangai. Doksangai. Petit c'est, linga kutu. Te, nazo pesa ba valer parce que na yebi oza journaliste moko oza na qualité na ba compétence. Mais ngai dans nazo le kanayo, nazala ka motema mabe. Na koki ko doki sayo. Mais soki na doki siyo. Après na ko matiso na tukutuku. Soki na matiso na tukutuku. Après na ko zongi sayo. Kodoki ça veut dire quoi? Na ko zongi sayo. Na ko renvoyer yo. Kodoki c'est l'action. Oya Marlène, na baluvila, ya République d'Angola. Place na zongi sa président ya groupe à Paris na doki sa mtu na Bilamba na Damba na Makela Dizombo na Kibokolo tangu na yako tino na Kibokolo yo moko yebi mama nanga yako na Kibokolo bekila ekokoma o bakisi ya Ranger Simite et doki si Marlène o Didier Nzongo ya honorable Zakari Baba Baswe et donc ici Marlène. Merci Didier Nzongo. To progrès. Merci. Didier Nzongo pour na elambeza nini? Merci beaucoup pour la question. En tout cas, pour nanga elamba eza métier. Petit c'est tout zwaka likamuna likambu nesika nango neba mikolo baloba nzungu na nzungu na mufinuku nango. Sokoza médecin tikala médecin, ce qu'on a politicien, zala politicien, ce qu'on a couturier, tailleur ou nini, et ça mon nom ngai, naza artiste, ça peut vinanga mobimba, natia yango na bilamba, mais chance nazwa, na misombela de palais, na somba palais na lemba, na somba palais nangaba. Bilamba oboromo que no tong ça pas batera simanda kwa château rouge boko sarabiso bo sombe lamba yoji. Petit c'est merci na question, na collection à catalogue moni. Toza en 2015, au moment où il m'a évolué, même yo, au passé peut-être, Didier Nzongo a une mission, babi la même minene, de tout le monde n'a pas moi, il va verser. Petit c'est, t'as la peine d'ako côté la ngate ni pour ni contre, t'as la nègre na lati, c'est là que tu as l'action. Il a un catalogue. N'a pas l'action catalogue.
pantalon yango orange simi soki akoki kozwa azwa yango na sala kutu interview na mobimbo yo. J'ai pas le temps biloko chemise ya teneni chemise batongisi na Château Rouge to. Maman. Pour na moni chemise na mais chemise na catalogue ezate ezaka pantalon. Nakoya. Donc o ezala ngo 2012, 2010. En tout cas Marlène bravo, c'est une bonne question. Omoni ngai naza neti père spirituel. Ya batu nyonso, ya bilamba na monde. Donc ton obi na aspect spirituel, Marlène na sali trop, na leki trop. Il faut payer na lakisa ba valet, ya bilamba. Petit c'est, j'ai plein de vêtements. Na koy ko zaka kate be mission OK au sombi et lamba sika oye. Yango moni soit disant ba sapé mususu, ba doka ba kenda kibokolo. À partir d'aujourd'hui, je confirme devant Yemeye, le grand réalisateur Ranger Simite en direct, Direct TV, ya Yemeye le boss, honorable Zakari Bababaswe, na micro, ya Marlène Kasanga, na www.congolide.com. À partir d'aujourd'hui, nakobimisa bilamba nangai nyoso pona sala public nanga plaisir. Tane ti chemizo, ozongi singa, na yesiko, omoni sapato na lati ya koko, ça fait 14 ans. Ano sombango. 14 ans moni sapato. Sombango soma bilambango abdidenzo. Osala nini nano oyebisa bisonan. Bon toke na sapato c'est. Sapato yo mutedo ki sa saper mo ya Congo Brazzaville, no ba de Paris. No ba de Paris na yebisio. Naza na posa guerre. Na yo, déjà que tu Congo Brazzaville, na lobiango, na linga kabino te. Na mabebo sala biso. Donc non ba de Paris. Mais ba Congola Brazza ba seka bino ba loba ke bino ba sapeur ya Kinshasa ya Congo Kinshasa boyebi ko lata te. Vous vous habillez comme de bouffons et pourtant bango ba lata très classique. Na koya Marlène Kasanga. Na lobi boye. Non ba de Paris si na doki sayo. Na matiso na tukutuku. Cette fois-ci, na kozongi sayo. Na ko renvoyer yo. Na baluvila, na bino, ya République di Congo, na Mushiki Ndimbi, na Njiba, na Bouassa, bongo siko soko tombe victime, na tinyo na Muyonzi, mama lenga yako na Muyonzi. Mais parce que bino weba ola tata, ba Congola Brazza bino weba ola tata, parce que bango ba la très classique. Mais bino bola tane ti ba bouffon, nde bango ba lobara, bino ba sapeur à Kinshasa bola tane ti ba bouffon, net ba ta télé match. Na boita vana na question. Tala non ne na ko ridiculiser bango. Ba sapé, ba li na ebisi bino. Omoni sapato orange simit. Crocodile. O ezana valet. Il y a deux fois aéroport, il y a pardon, ezana valet. Il y a deux fois aéroport, il y a Maya. Quelle ridiculisation. Ba li bina mo nanga ba bina za ko ridiculiser bino. Mama nanga ba ko kende muyonzi. Merci. Didenzongo le combono et manape moins mingi comme en tout cas comme penda et fulama trop c'est grâce à ma musicien surtout c'est grâce à Wenge musique à maison mère et le balango ADT à Kimpui Wenge musique à maison mère mute fula yo le lopo e bana Didenzongo mokonza ngaba wera mta fula yo berité watanabe ba emba ba fula yo. Merci beaucoup Marlène Kasanga. Avant la question, je salue d'abord le plus de haute personnalité de la République démocratique du Congo, son Excellence Moïse Katumbi Chapwe, leader Yakatanga, sans oublier son Excellence Yandré Kimbuta, Léo Sommet, le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Petite sœur, Ngala Lobarango, je répète, je suis l'artiste sapeur le plus dangereux du monde. Ngala do kisaka. Nga mutafula nga na bilamba azate. Kombo ozotangela nga olobi soki yanki puikutu ye déjà na tinda na kibokolo. Na tinda na kibokolo. Turo yo. Na kodokisa. Déjà kutu na dokisa déjà. Okeso ozoloba. Président ya Wenge musique à maison mais na dokisa ye. Na tinda na damba. Na makela dizombo. Yole kiwera na olata odokse nani mama na ngai kopesa mutu bangambo kokate batenga pena na président ya Wenge musique à maison mais oyo na dokisa mutu na mambu na makambo ya bilamba na koboma ye tala kaka yo soit disons lobi oza artiste
artiste et musicien star ndenga lobaka mobeti concert nete il y a 3 jours mama langa jibe piana donc kisaki ye jibe piana pour zalaka motema mabe yolobi jibe piana adoki saki weranson kodoki sane zani net ngana comprendre adoki sano zoloba te. Merci beaucoup Marlin pour la question na lobi boye omoni président ya groupe ya maison mère on a doki sa mutu pour nanga na makambo bilamba so batenga na ye na kodoki se 30 secondes eze belé yo lobi ozana kodoki sa elakisi nini Didenzo mutu leki nango bebi mutu memba soigner yo okobonga te okotika na baseke me malene ozana molimo tembe ongina explique ndeni na lobi boye omoni vie omoni yo to salaka na oyebso le mot petit c'est o to salaka ozolia yango ya yo oyo kotika okotika la bana famille to boyite okoza na ba millions okoza na ba ndaku mais la taper président ya groupe ya maison mais na doki sa mutu de tous les façons na pesi combo salazo diazo ziamina ziba kaka elingo loba nini ozana mbongo moliaka malamu te olataka malamu te tala jibe piana zela na Didenzo malembe pona moni makambo zana yo leka nu boye ngana leka boye to changer ma place pour moi makambo egomi grave nanya lataka malamu te weranson ozoloba weranson lataka weranson o afula yo lelo so koma Didenzo yeba dego nzo mokonza ngaba c'est grâce à wenge musique à maison mère bana maison mère bazolanda mokili mobimba lelo yo zoloba weranson lataka malamu te caméra zo filmer yo na lobby boy déjà kutu na kotanga comme on a été parce qu'il me doit président ya groupe ya wenge musique à maison mère na doki sa weranson. Voilà, na boy patron na ye, Sankara de Kuta, na tangi comme na yo. Avant na question excusez-moi Marlène, Sankara de Kuta na peso moi conseil, malgré tout na doki sa yo. Zalama yele. Hérité wa tata on a zé ko yebise petit na nga timba, alingaka memo na mutu makasi, tangu aye ko réfléchir à ba décision accueilli lelo wenge musique à maison mais et doki. En plus na lobi ngo, ngala contribuer à 50% pour le départ, hérité, wenge musique à maison mais et doka, et zansou na succès te, yomu tout mon molobi aux star, au bêti concert à 3 jours, j'y bien piano souverain, que je dois du respect, à doki si yo, et bon samedi si ko. Yom to longo l'héritier wa à la maison mère, c'est ça. Ngai mutu na puya ki pa longwa, taloba 26 susu, ya mutu na yo zo tangilanga, ayendu le samedi, maman langa ye. Na président ya vive la musique on a doki sa mutu na mambo bilamba papa wemba mama langa bango mibale balati te quelle humiliation vraiment oh bozana ba mbongo e bongo ndula ya dimanche mutu neti roka penda doki so na ba classique na yebisio président ya groupe ya maison mère na doki sa mutu de toutes les façons tu me dois président ya vive la musique ah non zela nano Didenzo s'il te plaît toke malembe parce que dossier Didenzo dossier dossier moro très capital na sur Jean-Fils Bassasal na kin hein mon confrère Rotala biso abi le fils Mata Kamalingo toujours Dadi Casimiro hein bolanda biso quoi Karine Chitenge la fille aux longues jambes. Hein, ça dit la fille aux longues jambes, Netka Marlin Kassanga, longue jambe. Poupette Momène la pièce rare. Ma copine, Borota la bisso. Yolobi, où est rançon tes doigts? Azan Nyongona yo? Il me doit. Il te doit quoi? Il me doit. Bilamba, o bandaro kabela wera bilamba pa boaka yo, aboaki yo te, o ibele bilamba, o pesi aboaka yo, to ayemba yo, ayembi yo te, yango lelo komi redevable envers yo ou comment? Merci Marlène Kassanga, moni question tuninga, et si batunanga ngo, même na témoin, na interview en Asaka, Ranger Simit, Moutou Asaka, réalisation. Les messieurs, président ya wenge musique à maison mère, il me doit. Mais c'est le président, na yebisaki okokweya, na sali tout. Dieu merci, ndenge héritier akei. Ba musicien tout bako kende. Na yebiso aussi longtemps, akpesi mbongo na ngai te. Marlène, na pesaye mbongo, na pesaye ba parfum. Dans l'époque, tangu abandaki succès na ye, tozaki ko pesa bango. Netinga pena lelo, nazwa mbongo na ngana pesa bino ba musicien. Bon mikosi. Donc pour na memo moulaïté, président, Yawenge Musica, maison mais on a doki ça, il me doit. Mais il te doit quoi? Au pesa nini, pour ça la nini. Plus
plus de 50 parfums, ma sœur. Enveloppe kutu, kolobate. Quoi ça la nini parce que ouais comme ta ça que yo to e ba di denzo. Azet en tout cas mana e ba na maison mère. Voilà, azaki ko dédicacenga gratuite ma sœur. Nazaki ko pesa ba bien na ba espèce nangai. Dans l'époque tant où est commis makambu mbilinga na commis ba relation makasi na souverain a dédicacenga te immédiat. Même président ya vivre la musique on a dokisa mutu. Petit c'est pas bon. Au moni bato na mi balé ba collègue nanga wana ba artiste émission wana. Soki ba rembourser biloko nanga na ba bien nanga te. Petit na kokena ba oti na suka. Naza na preuve. Na yebi ke ba lobaka. Na République démocratique du Congo, pays que j'aime, bateau na tangwana, akoki kokota gravité, pardon, gardavité, bakoki kokangaete. Mais comme moi, j'ai des preuves. Na refunda bino, nena zo vacances na Kisasa. Bakoya ko lokota bino. Enfin ozo kende ki. Bakoya ko lokota bino 17h. 17h ona, ba magistrat bake. Ekotika la histoire. Na relais semno na parquet. Merci. Donc Didé Nzongo enfin ozokende kinimo ke kineni ozarano na mukanda te bando ya poto osaliso 20 ans na poto ozarano na docte ozarana mukanda te Didé Nzongo OK Kinshasa nde. Merci mukanda. Merci beaucoup vraiment Marlène Kasanga. Ba master na oya na bosa ni kombo na ya comment il s'appelle oa akenote kabilamba na Angola na bosa ni kombo na Yekutu na tinde déjà na kiboko. Comment est Mama nanga ye Marlène la musinga. Ni kes bayaka na pese ba mbote place azali ni kes bayaka. Président ya groupe na dokisa mutu na makambo bilamba na zongisa ye na renvoyer. Bongo yo yebite ke na zongisa ye na damba na makela dizombo. O yebite ozaka na mukanda te OK Kinshasa ndeni. Nanga la tinde na kibokolo Bon, ba mindondo peza bien te na ko laksala nga pe. Ozo mukanda. Mais baba yo zaka na mukanda te. Ba kombo batala kaka elongi. Te menga na tanga ta kombo e boso zango ya Ranger Smith. Photo ezali. Boso za ya Ranger Smith. Laksa photo. Laksa photo. S'il vous plaît, Naza Star. Yo yebi ba makambo. Moza Star, tu ebi star neti Weranson comme na Noël ngema makanda comme za na passeport a Weranson. Eza robomba te Noël ngema makanda. Héritier Watanabe comme za na passeport na Ekabe ya Bongongo, eza robomba te. Ngai comme za na mukanda na ngai Marlène Kasanga, eza robomba te. Merci beaucoup. Na monyo lingi président ya wenge musique maison mais na dokisa mutu mingi. Et pour maison mais de fula yo to ba Didé Nzongo mokonzanga. OK so maison mais bo fula ngate. Ngakutu mutu na fula bino. Lelo mokumisa jibe mpia mais jibe obike jibe mpia na fula ote c'est wenge musique maison mère nde sala ke to ba Didé Nzongo. Mama nanga Marlène nanga mala kiboko. Papa wemba pa fula yo. Lelo mo bude papa wemba Didé Nzongo. Ozengra obike ozengra. Marlène na quoi na question na ebite ranger simi sera que kozwa photo pena ya titre de séjour nanga. Mais pourquoi bombi kombo? On sait jamais petite c'est on sait jamais. Toza basta jalousie. D'accord. Donc to meke Didé Nzongo azanya na mukanda. Azali kokende Kisasa. Donc merci. OK Kinshasa pa ko fiolo mide abwa ka ona 13e apôtre Tony. Merci beaucoup Marlène Kasanga, petite sœur en tout cas Kisalu Kitoko. Na kansaki togodo qui ça amène à moni vraiment ba compétence na ba expérience ezali. Je répète, moi je suis congolais, na kokende vacances na ngai na Kinshasa. J'ai 2 personnes naza na nyongo ya mutute. Ba collègue na ngande ba artiste et musicien ba baza na nyongo nanga. Na zonga loba ki soki ba star. Omoni tous les artistes et musiciens na loba pe na zai koloba, na ba artiste et comédien. C'est mes collègues. Ce sont tes collègues to boyite bon siko na lobby na lobby boye yo problème ni bozana ngona wera ça la clair ezali télévision wera pas hôtel abisot problème nous za ngona parce que ngana bike wenge musique à maison mais muté fula yo Didé Nzongo ngai mutu na fula bango bona ni ngai mutu na fula bango na lobby boye mais c'est le président ya wenge musique à maison mais o héritier uti ko do ki sa mutu atini na kibokolo mais c'est président. C'est fini de toutes les façons que tout. Si bon, quand tu sois héritier, maison mère Koufi. Maison mère c'est Weranson. Maison mère déjà Koufi pourquoi tout nanga s'il vous plaît. Et Koufi pourquoi? Déjà yemoko mais c'est le président et orchestre wana. A comment robanga ne kisi. Mama nanga ye. Ngai kutu.
déjà na simba na yebisa no pe nazo yebisa bino naza na contrat ya biloko na simba tina 2033 mais naza okende ke renouveler susu wapi na Bénin Cotonou 5 ans tina 2038 mais c'est le président yo na yebi déjà kisi okokoka soute okoma pere mais mbongo na yo oyo za nango na mituka na pesi yo kombo ziban kaka. Monsieur le Président, je répète, il y a une musique à maison, mais n'a pas sur combo, Ziba Kaka. Au rapport, on a Koffi Olomide. Koffi Olomide, mon pao, bientôt 13e portrait, c'est mon vieux. JB Piana, pe tozana ba relation. Nalobi, pourquoi on a l'obéra mingi, faire rigola, na JB Marlène, la reconnaissance. Non, on peut ce exemple, Massa nanga, collègue nanga, artiste et musicien, faire rigola. Aza na studio te metango azokota a pansaka nangai parce que ngape na lobelaka ye JB Piana pareil bango bazana milimo mutu apesiye mbongo ako dédicacer te même nga il y a des gens j'ai dédicace gratuit mais bazana obligation il faut ba pesa ngai donc je répète poto bungula pe ma solo mususu président à vivre la musique oyo na doki sa mutu na mwa bilamba. Toi aussi, tu me dois. Président, il y a Wenge musique à maison, mais on a donc qui s'amoutou. Album. Et Simbagite. En plus, album na saki. Aka on peut so comme ingeta. Yo yebi comme ingeta yo. Ingeta zambo kanabiso e. Babe singombe. Oko kene madimba. Oko zwa leçon. Je répète, n'a obligé bino. Tous les artistes et musiciens, artistes et comédiens, il faut beaucoup karangai. Parce que toza ba collègue oyo bino bozalango ngana zalango bino bolo bakabozana ba mbongo mituka lata mutuka na yo na immeuble Didenzongo mbongo oyo mbongo mtu Didenzongo mbongo osombela bilamba ozwarango wapi zana zon solo micro mbongo osombela bilamba Didenzongo ozwarango wapi po Didenzongo pe to mona repasse obetaka kaute na mikili na habité soro coopérera je sais pas mbongo osombela bilamba ozwarango wapi Didenzongo ube babi ezali bilamba bokenda roiba tolo ba bongo. Donc merci beaucoup vraiment pour la question. Donc mbongo ngala sombaka bilamba na ngai e utaka na ba relation na ba soutien ya kulutu na ngai fumu ya bilele vienanga gobe lisha fumu ya bilele na Lausanne na ba soutien ya femme na ye merci ko la première dame de Lausanne na ba soutien ya ba massa nanga Zéphirin Moulenvo les kamikazes les leaders de Japan en Switzerland na ba soutien ya ba Moïse Katumbi ya ba Ande Kimbuta ba colonel Mopepe ba honorable Zakari Baba Soué merci. OK. Le temps pour nous to pesa mbote na Suisse on otangi kombo na monimbala moro balobi ya Willy Kamenga ska ya oyangona ba gros bisous na moni lisusu balobi Issa Mayala ça dit moi la popia mukolo quoi hein Issa Mayala moi la popia mukolo tu dit beauté plus beauté Issa Mayala molatisi et lambande lambana Lausanne na Suisse on la mutalekio azate pambadi mutalekio azate mais question na tuna yo ozo bouger todo ozo lenga trozo ninga trop temps ozo fait ngala petit samoninga ngala lobango vinanga eza bilamba au moins petit senga na bimisera ngo ba mbongo soki na daki saper omoni petit senga na to ebselo moninga lelo tous les sapeurs ba bango bozan école ya nzongoniste ngala za père spirituel il y a tous les sapeurs ni yobanga na poto na bango ka mutute tanga mususu ni kesi baya mama langa ye na zongisa na kibokolo e trésor ngando aliaka ngulu ta meli supa ngulu Patrick Menga ombre jaune mama langa ye kutu na kozongisa ye ela na koya oyo tangelinga wana ye kutu pona moni mikolo yo alinga ya mutu makasi na kozongisa ye na baluvila ya République démocratique du Congo. Bongo nanyo yo voisin la ngazela. Zela na rozongi ça y est. Na ko renvoyer na baluvila. Ya démocratique du Congo, le pays que mon pays que j'aime na province ya ba Congo. Place na zongi ça. Les fonds millionnaires
les moins puissants de Nairobi, na Kimpangu, na Kimbata. Bongo soko tombé victime, na zongisio na Madimba. Et bongo voisin nga autofanda ne ba immeuble kangama Caps Kapangala. Kopesa mutu bangambo kokate. Soka tie tembe. Aya, na rodoki saye. Tango mususu. Petit c'est, ngala leki ba saper tout. Ya Paris na Hollande. Ba na Paris koute si na doki sa bango. Ba na Londres. Na doki sa bango. Ba na Suisse, na mati sa bango na tukutuku. Donc, ba na Suède, ba na Hollande, ba na Canada, ba na États-Unis, ba na Mokimomba, même ba na Kin. Oya zana tembe nanga. Aya na rodoki se, je répète, na leki mon na tiena bilamba. Makambu na lobi. Oya sepelite. Azana tembe. Aya, na rozongi sa ye. Place na zongi sa. Les fonds millionnaires, les moins puissants de Nairobi. Na Madimba. En plus, na un message moko Malé Kasanga ko katangate. Viens nga kulutu nanga le général de forme matumona. Naza ko pesa yo message. Yo mutoye la rabiso les fonds millionnaires, les moins puissants de Nairobi. Tika wana do ki sa ye. Na matise na tukutuku. Viens nga, je répète, le général de forme tout le monde. Ce qui est Kotikaka, Makambu, Yanga, na les fonds millionnaires, les moins puissants de Nairobi, Narodo Kisayo, Naromatso na Tukutuku, Narotinda yo, Nakoranvoyo. Didier Nzongo, Nalobi, Didier Nzongo, s'il te plaît, Didier Nzongo, émission Zangai, Didier Nzongo. Non, émission Zangai, Didier Nzongo, pardon. Nalobi, Didier Nzongo, Milamba Nyoso, Ozaro Gangela, Aolobi, Ozali, le grand sapeur du monde entier, l'équipe à sapeur, nous sommes au Kinarolata. Et puis, Ozaro Miganga, qui Ozali Mokondi Ngaba, mais jusque-là, Osala Pelo Rote Ngaba, Otonga ata dispensaire Tenarata Ngaba. Mais, Bambongo Oyo, Osombe la Rabilamba, dis nous allons si so répondre nga. Là, c'est sa question nga. Bambongo Oyo, Osombe la Rabilamba, di Denzongo. Orotongata, je sais pas moi, à l'école maternelle Ngaba, ne Sunga Peba Ngaba. Merci beaucoup Marlène. Mon konzangaba menangabo sano lote. Oui que balangaba baboyara. Balangaba tout bala poto baboyara. En tout cas, petit c'est na promettre yo, na réalisation, ya ranger simit en direct TV, ya yemeye, les boss, honorable Zakari Baba Baswe. Nebi ke mission na petit sœur nanga Marlène. Bana Boma, bana Braza, bana Kin, bana Monde, bana Mokimomba. Malgré tout, na doki sabino mutu na makamwa bilamba boko landanga ne mission. Petite sœur. Naïmta ko ebisayo rendez-vous eza na 2016 nalingaki na nukombo evanda nalingaki na zana bilambe belé petit c'est combien des interviews na sala yo mo tunenga chemizo eza ya 2015 nakoye kokosa yo pe nakoye koloba mensonge mais ça ya 2015 nalingi kaka nalakisa bilamba nanga tout pona sepesa public batu ba comprendre que interview ezakaka bilamba ya sikate parce qu'on a la saka ezali musala donc on memanga mbilinga mbingate bananga ba na 2016 bo pesanga confiance o bo pesanga yi botala lelo yo commune moko eleki ngaba na poto ezate ngaba eleki même Gombe na nini petit sœur na ko selo moko omoni na ngaba lopangu ya moins cher na université te na bakati ya ndambu je répète il faut compter na ba $400,000 okodoko mutu lelo neti mwana Gombe ou mwana Matonge ou mwana Bandal alors expliquez moi na ngaba nini parce que ngaba même ce que yo habité na kin oti kobima meilleure commune na makambo bilamba siko exemple nini yo ozaro pesa à la jeunesse montante o lelo bazotala yo baleki bazokola bana tozo Didier Nzongo aza marié Marlène Kassango ya dog izanga lisusu tu es marié Didier Nzongo dis-nous tu es marié donc naza marié mais j'ai une femme avec des enfants. Donc je suis un père de famille. Voilà quoi. Merci. Voilà. Exemple nini, ouais ça entre parenthèses pour toi. Exemple nini oyo Didier Nzongo ozaro pesa na baleki ate ngaba olo bazokola. Bakende classe, bakende université pour baza ba futur cadre ya mboka ya lobby. To bana ba bilamba ba yoji collection loji ya yoji oyo o memeli bisole.
Merci beaucoup vraiment pour la question. Mais avant la question, je salue d'abord mon petit frère Guilara Tanzongo, Maïfou Dabamomi, le grand traiteur, Pietele, sans oublier Petit Nanga Roli Bashigea, leader à Lyon, Junior Nzongo Soda Makasi, Junior Nzongo Soda Makasi. Après, à profiter, on appelle si BBC Nzongo. BBC Nzongo, maman, on passe, un gros bisou. Donc, petit c'est Marlène Kassanga, Omoni, Naroyeb Solo Omoko. Moi, je ne suis pas juge. Moi, je ne suis pas conseiller. Oyo, na vine tozabwene nzambe a créé biso. Yomoko petit c'est nanga Marlène, il faut zala na mayele. Conseil na repesa bango. Oya golinga kende classe, a kende classe. Ezama kamunaye. Oya golinga, a comme sa père. Ah, bandeko nanga. Wana vraiment bon mekate parce que makambo bilambo moni biso déjà to simbela ngo bakisi oya ko mekabo koma ba niveau na biso odoki mutu après oselu muki et komi mindondo. Donc je répète, naza si sa société oya ko bongola mambo bilamba abongi oya ko bongate eza makamu na ye oya ko doka adoka na ye oya ko matana tukutuku amata na ye oya ko kene na damba akene na ye oya kene na kibokolo akene na ye oya ko kene na madimba oya ko kene na ye e bongo balia oya ko kene muyonzi mama nanga na muyonzi non ba de Paris okokoma sumbiki tekiri. Merci. Alors Didé Nzongo mokonzi ya ngaba bana poto bana gisa bana mokili mobimba sadi Didé Nzongo mokonzi ya ngaba boka na sango yeyo sadi lo penda sepela beta nzoto na Marlène Kassanga leader ndenge la rara direct ya www.congolider.com et puis sur la direct télévision et par honorable Zakari Baba Baswe. Au lingo les can émission na Marlène Kassanga leader journaliste professionnel s'il vous plaît. Ça dit journaliste professionnel, je le dis et je le répète encore et je suis fier de le dire, je suis fier de l'être. Journaliste professionnel formé à l'IFASIC. Wenzete quoi s'il vous plaît, en tout cas côté un maximum de respect quoi s'il vous plaît, maximum vraiment de respect et ça ira bien. Donc ça dit son ligne pour les can émission oyo au contredit Didé Nzongo marambo lobby numéro na biso affiché wana o benga biso ozoya na biso contact ozoya na biso rendez-vous au leki émission au contredire Didé Nzongo so lingi pe o le kapene émission o lobela makambo mususu o bengi biso ka numéro na biso zawana soro lingi pe toya ko animer fête na yo toya ko animer mariage na yo baptême na yo anniversaire na yo ndenge zala kaka o bengi biso numéro na biso zawana toroya torosala nyonso parce que Congo leader azo couvrir ba événement nyonso ndenge zala rara na makasi ya Ranger Smith. Ranger Smith, ça dit prêtre, ça dit yeso ba lelisa mutu, alelisa pena mutu. Bo lelisa mutu, Ranger Smith. Alors Didé Nzongo. Na mona série mo bena kine yindara oh c'est qui non le mutu. Quand c'est comment qui ça on a posé question là. Na on a lobby temba. Bas na yiki ba série. Oh Bandal c'est Paris. Oh Lemba c'est Miami. Matete c'est Washington, je sais pas moi bonga bezakini. Donc merci beaucoup Marlène Kassanga d'abord avant la question. Je remercie d'abord Nzambe Neka Nazoloba, l'Éternel, le plus puissant du monde. L'Éternel, le plus puissant du monde. N'a pas opportunité, n'a pas valeur, n'a pas chance. Oyo, Opesinga, Naleka, na micro, il y a petit sœur nanga, la journaliste qui confirme, la journaliste intellectuelle, ba qualité, na ba capacité, ezali, na www.congolider.com, na réalisation, ya Yemeye, le grand réalisateur, les meilleurs réalisateurs, na bakisi, du monde, Ranger Simite, en direct, TV, Yayeme, honorable Zakari, Baba, Baswe, les Mola. Petit, c'est une bonne question encore. Au moniteur, on est ce qu'on a artistes, peut-être, yo yebi, mais, bat nous sommes à côté de Tembe.
n'a pas raison. Époque moko yakit. Oh banda c'est Paris. Oh kingasani soki maluku. Oh boye. Nini boye Canada. Mais tant qu'on a yaki na tie mutu na nommé ngaba c'est Japon. Ba masolo ana et bunga. Donc pour la même mindonote ngaba leki ba kominyo swakin. À partir d'aujourd'hui na micro Yamarlen Kasanga na 3 W Congo point l'idée en direct TV, ya honorable Zachary Bababaswe, na réalisation, ya rangé Simit. À partir d'aujourd'hui, Bandal, Sedamba, Matonge, Makela Dizombo, Njili, Kibokolo. Merci. Njili pena rote pena ba forme bimara pena bana njili oso boya bana njili oza problème. Pena millier bango. Bana njili bozo landa, didenzo nga boy bino. Mais tu sais, on moni chaussette on a lati. Yoji. Chaussette au sort aux na matonge. Moyena ngunza me atena tela combo me. Boto nzimi okaka po moyena ngunza me. Eza na kati me pour na cadre ya respect, yobi ben interview na ngai ba couple bana batalaka. Petit somoni chaussette. C'est dit yoji. Yobi valeur nango. Soro aux na matonge. Ndeye ba mo balobaka litonge. Ozui quartier Veme, ozui quartier Kauka, ozui ngiringiri, ndeye ba ba ngiringoto. Ozui Kasavubu, ndeye ba Kasav. Yobi chaussette valeur nango. Maman mie, je mange avec des immeubles. Eh wa, didenzongo, me botika zana. Botika pe okosa biso. Mana banda. Botika pe o. Ko humilier bino. Chaussette au tam sur les qui n'ont 20 € je sais pas. Petit samoni chaussette. Ce qui lobby aux en temps. Donc non na crédit municipal. Na mon piété, na rambouillé. Bakoki ko prêter même 100 000 €. Chaussette. On le remutu pe. Maman mie. Bana mato. Didenzongo tomi na suka entretien la biso. Mie bana njili. Omoni senti ko petit c'est tala ko yoji na ko soma kamunini. Njili ko tuté. Marlène, tala ndenge na ko ridiculiser bango. Est-ce que soki na ridiculiser bango? O yoka bango ma. Bana njili ba Hollanda yo tango ridiculiser bango. Bana njili bota ne na ko ridiculiser bino. Njili ko tuté. Omoni senti ko petit c'est ayoji. Sorozwin njili kutute changu parce que changu eza secteur na changu eza neti Maluku Kinkole Mikondo Kingasani Masina Safi Njili Kimbateke Sentiro Yoji Amerikani muzuri sana je mange avec des immeubles avec étages na bakati 4 na bakati 7 na njili mana njili naza ko ridiculiser binobo. Mais bon, qui n'était pas bien, Didenzongo, merci beaucoup. En tout cas, Tormi na souka entretien à Bisso. Un grand merci donc pour répondre na ma question à Bisso. Je crois que Batunion sur Balandio va comprendre, va saisir Nino Lunga qui offert passer comme message. Peut-être, je sais pas moi, question moi Lunga na posé à Kyoto, sans la réponse à Opesa Yomoko. Donc merci beaucoup vraiment Marlène Kasanga yo yebi makambo ezaka ebandeti suka yo motala tenza kitoko me banda to banda ki interview ça fait plus de 3 heures yango mo lelo mo ka na opesa message omoni bateau nyoso to dédicacaka bateau nyoso to salaka popé bazala ba komona bango et marché il faut bape sakabiso parce que musalo yo to bimisaka d'énergie ba makambo belé petit senga za pe mutamunene mais na koma même na ba problème il y a alimentation ça non na bossé ko tout nos questions mo rappeler ata bozaka mutamun dinzongo la lembakate ngala ko banda dinzongo osola tellement bien que micro za pananga siko tango zoloba na bazoka ote obike bazoko ah j'ai sali tinanga Merdi Massoudi akitise la ya amata kali. OK, nato c'est la question. Merci. Didenzongo yolobi osa mannequin yoji to mono pena taille ya ba mannequin ça c'est confirmé. Mais tout le monde a sapeur à boumine ne peut pas ça. Est-ce que sapeur face à le boumine et to face à taille mannequin et Didenzongo? Merci pour la question. Mais dans le bien tout là na biso kaka pour la question c'est belle. Eh malili va no beta photo kende. Donc pourquoi les longs ont mérité cause à la grand artiste s'appelle les plus dangereux petit c'est yo moko tala taille bilamba. Tant on a remarqué que batu bangi batia mutu makasi
na makambo ya bilamba ebongo kibokolo wana zoloba kasi place kibeke utaka bekila te petite sœur neti yo boza na taille noa bien et bon conseil nazo peso soki oyoki mutenga zongi so na damba meka kondima makala disons mondima petite sœur nanga kibokolo okobeba nzoto soko monika saper akomi moi libumu mwani donc destination na ye kibokolo to mona ka ba mannequin na relaxa yo tala ba mannequin de bazali yo moni ba mannequin ya ba minene jamais donc pour la mindondo te pour ngai saper nyonso o azana libumu cela veut dire kibeka bekila public ebi merci. Enzo, merci beaucoup. Nazo tikela micro, au sa dédicace, ça dit nazo peso pena micro na loboko. Mais c'est là avant le micro s'il vous plaît. Je salue d'abord mes fans mineurs moins de 3 ans. Bébé Dylan la London. Bébé Dylan. Bon bébé éternel vraiment fan au kabele na photo. Mes fans mineurs moins de 3 ans 5 ans. Bébé éternel, je te salue. La fille à maman, ya Marlène Kasanga. Bébé à Nicole Vangu, Maya Vangu a fêté anniversaire nae. Oh, bébé nani, bébé. Maya Vangu. Je salue bébé Maya Vangu. Ya petit sœur nanga Nicole Vangu. Sans oublier, je répète, bébé Dylan na London, bébé Dylan. Voilà moi no bota à Londres. T'es fan nanga public. Ah d'accord. Même éternel, la belle fille na yo, aza public nanga. Petit sœur, moni chanson na joie, na vie. Naza na posa na ebi tokozwa batan to sala bilo mususu non ça les ebele ozoko le postuler avant na otikela nga ba dédicace na kumisi sou vraiment nzambe ndeka na lobaka l'éternel le plus puissant du monde na chanson au pesingai na leka na micro a petit sœur na ngai Marlène na réalisation ya arrangeur Simite na réalisation pardon arrangeur Simite na ba mi nyonso. Merci beaucoup Didier. Nazo tikelo micro ngavuma nazo ke na tikelo micro. Le temps pour moi de dire un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, un grand merci à vous tous qui avez prêté une particulière attention à cette émission. Nous avions reçu pour vous donc celui qu'on appelle Didier Nzongo qui nous parle de la SAP, Didier Nzongo sapeur munene o toyebi a naratia Paris, alors oui Camille Taoke Kinshasa, azoke no postulé comme bourgmestre na commune Yangaba, et ça dossier à suivre pour te Rolandelait na Kinshasa. Yarosambe Zate. Quant à moi, nazo tikele micro, en tout cas na pesibino merci mingi tokutani prochainement dans une autre émission, dans un nouveau numéro avec un autre invité, Ranger Smith. Merci beaucoup. To sarane to la qui Ranger. Et ça la biso bien ming. Ba gros bisous na bino nyo so bota l'émission. Je vous love, je vous kiffe na lela bino mabe. Allez, ciao ciao. Donc public nyo so bozo landavement son excellence Didier Nzongo na www.congolider.com en direct na www.congolider.com ya yemeye la meilleure journaliste petit sœur Marlène Kasanga maman éternelle. Donc na réalisation ya yemeye Ranger Simite komemanga na kibokolo te. Donc je répète makambu et comme na suka on ngai na loba yango na lobi on na sala yango na sali. Donc je salue d'abord mes enfants Aristote Nzongo ya Buba Mufinu Kwangaba. Je salue mon fils Brian Nzongo. Je salue ma plus belle fille qui porte le nom de ma mère, la charmante Louise. Je salue les meilleurs grands réalisateurs Ranger Simite. Je salue petite sœur Nanga Marlène Kasanga, maman éternelle. Je salue www.congolider.com. Je salue Petit Nanga Roli Bashigeya. Je salue Junior Nzongo. Je salue les boss ya Feli Bakola. Je salue Ampero Lukoki, Mokonzi Makala. Je salue les chefs de Mapinga, les généraux Célestin
Kanyama, je salue les généraux Betu Kangamba, Nangola, je salue les colonels, mon pépé, les colonels, mon pépé, les colonels, mon pépé, services spéciaux, je salue les colonels Elvis, je salue les colonels Tshisekedi, je salue les commandants Donana Luanda, je salue Bana Bolafanga, c'est Japon, je salue ma sœur Lissinzongo na Bruxelles, je salue DJ Miel, DJ Spider Miel, Dokabado Kisayo, je salue DJ Arnaud Technologie, je salue ma sœur Lissinzongo na Bruxelles, je salue son excellence Moïse Katumbi Tchapwe, je salue Junior Nzongo, Soda Makasi, je salue Petit Nanga, Gilles Ngoma, les beaux gosses, il y a Paris. Donc, Makambu et Kominasuka, c'est moi, son excellence Didier Nzongo, Papa Aristote, Papa Brian, les pères de ma pli, belle-fille qui porte les noms de ma mère, Narodoki Sabino, Naro Matsamno na Tukutuku, Narotina Bino, Nadamba, Nakibokolo. À la prochaine. Ngaba c'est Japon, Ngaba c'est Japon. Vive Solka, vive la RDC. Merci.